pe kozongisa lisusu makanisi na mateyi oyo tozwaki epai ya bapapa bango nyonso misato, papa Kisolokele, papa Dialunga na pe papa Diangenda Kuntima. Na sanza mitano oyo bango nde bafandaka awa koloba ete bakotaka na le 24 décembre 1988 kino bayaki kobima na mois de juin ndenge basalaka sanza mitano awa. Soki papa azali kotuna biso tango nyonso pe kozongisela biso nzela ya koyeba makambo ya 5 mois eke biso ba témoin ye moko papa Diangenda na 5 mois na asuluniaki yango malamu eke oyo tofandaka na tango wana awa na Nkamba na ba pèlerin ye moko na papa Kisolokele bamitangaki ba pèlerin pe bango nyonso bayaka na bango elongo bautaka na ba province mosusu pe na bamboka mosusu bazalaka plus de 560 personnes na biso moko oyo tokofandaka na kati na Yelusalemi koloba ete banda ye moko papa Mfuma Mbanza na tango wana oyo nyonso tofandi na bakan wana batangaka biso te, me biso nyonso tokomaka ba témoin pe papa Diangenda alobaka ete bino ba témoin boyebaka ete bokotunama na tango wana bakotuna bino makambo nini elekaki na Yelusalemi tango bapapa bafandaki awa bobomba ata likambo moko te fo boloba pamba te eza likambo ya Tata Nzambe. Yango papa akotunaka ngai tango nyonso makambo nini elekaka na 5 mois pe na ngai moko ndenge naza kolobela yango ye moko papa Diangenda asengaka eke yo mbenza okuluka ba jeune oyo tokotia bango na kati na presse musala na bango ya koenregistre makambo nyonso ndenge za koleka awa pe topesi bino papa Bobe na papa Tukemboso bosala na bango elongo na makambo nyonso wana lokola ezali pe recommandation oyo ya papa Diangenda atikelaki biso pe tokolandaka tango nyonso ba instruction na bango koloba ete soki likambo eza koleka na kati na Lingomba toke kofuye na ba archive tango na batata bazalaki balobaki nini likambo yango esalelaki ndenge nini yango devoir tozo kosalaka epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani o azali kotuna biso po papa Diangenda alobelaki yango ete bobomba makambo nyonso wana po bokotunama kotunama wana yango papa Simon Kimbangu Kiangani aza kotuna biso tango nyonso lokola ngai témoin proche o nayokaka makambo yango tobimisaka makambo nyonso kutu na biso moko banda bango moko bapapa bango nyonso misato, papa Kisolokele, papa Dialunga na pe papa Diangenda Kuntima na ba mama bango nyonso misato, mama Nsalulu, mama Kiwasi Sulwa, mama Mvet na biso bana na mokolo wana tozalaka ya Marianne, papa Firmin na ngai moko na kati na ndako papa Mfuma Longo na kati kuna na tongo tango tosilisi ndako Nzambe tokei po topesa papa Mbote tokoti kuna mbala moko papa Mfuma Longo ayebisi ngai mbenza mateyi o tozali kopesa
est-ce que vous allez kolanda papa tozali kolanda bozo yoka manso tozo yoka manso bala moko azwi bible a pesi ngai siko pona ba chapitre oyo koteya biso batata na bino pe oyo ekoteya ba mama na bino na oyo pe ekoteya bana na bino. Papa Mfuma Mbanza atalinga miso e bible pesami papa Mfuma Ndongo papa dangenda a pesaka ngai ba chapitre te me ngai tango natali maye oyo to bandaki ko yekola na école biblique na papa Nsilu Makola kola to bombaka ba chapitre wana po ndenge papa alobaka tango nyonso ke biso nyonso bana ya ba papa awa na nkamba pe bana nyonso ya ba volontaire te o bana obenga matango wana bisadi pokwa nyonso fo bokende na cours école biblique et pas ya tata Nsilu Makola donc ezalaka na biso ndengwana siko soki ezongi na biso nyonso kutofandi na nkamba toko boya bete kolinga na oyo to koti deja na baluyenge ndenge na nde donc wana tango wana ezalaki obligatoire tata na mama na ndako bayibi ngonga wana obligatoire baye kotika mwana pwete bozala ya kofongama toto zala ya kofongama na likambo tata Molimo Santu na likambo tata Molimo Santu na cours wana liboso soki bobandi kaka les répétition nini bokotanga mibeko zomi moko na moko telemi otangi ofani moninga alandi ezalaka ndenge wana anakati na Yerusalemi yango ba chapitre oyo natangaka na mokolo wana napesi yango epai ya papa de Gaulle opusana na noa wana okotangaka pe okulimbulaka mukuse po programme toza nango za mulai ndenge papa asengeli biso yango pe ndenge introduction na ye botongi Yerusalemi recommandation nini batata batikalaki kotika o recommandation pona botongi Yerusalemi e pona nini insistance wana na bapapa ekosalama na periode nini ye alobaki ete ntango wana bokomona mpasi ya koleka oyo bozo komona siko ndenge papa liange nalobelaki yango oyo eza mpasi te mpasi nini bana korali Yerusalemi mutuka ezali te mituka mosusu ezali me majoute ezali te ndenge papa akosengelaka ntango nyonso na ntongo majoute mpona mituka bazali kwende komema zelo kuna na carrière ya zelo kote ya makuti kuna okangi na liputa otie zelo après parade na 3 heures wana parade na bango 30 minutes kaka ou bien 10 minutes kaka nyonso parade bakosalela yango bake kuna na carrière ya zelo kote ya makuti bazwi zelo batie na maputa bamisusu na mwasak baye nango awa na kamba po zelo wana bamason bazali kozela sima elibondeli ya tongo mbala moko bakoti na msala na tango wana kotia sima banda na place hélicoptère ti kokende ndenge toza komonela kote ya bureau ya ville sainte ndenge kenaki kotelemela wana me papa suka te batelimisaki yango wana po ete biso batotikali to continue po eseinture pe elinga Yerusalemi nyonso napesi yo nzela papa Kabemba tukende musika mingi te pamba te programme na biso papa apesi biso eza mwa mulai. Merci Nkolo na kopesa biso maloba
Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi ndenge papa apesi orientation. Chapitre liboso papa atangaki o apesi biso za Luc chapitre 17 verset 32. Totangi yango boye ezaka mukuse bokanisa mwasi ya Lot. Bokanisa mwasi ya Lot. Chapitre mibale 1 Samuel chapitre 2. Biso tokotanga mobimba ngana zwi kaka parti oyo papa pesi mobulu ya bana Eli. 1 Samuel chapitre 2 verset 12. Nazotanga mukuse bana ya Eli bazalaki mobulu babandaki kobanga Yawe te atako bazalaki banganga nzambe bakomaki kosala ba Israelite mabe penza ndakisa soki moto aye kopesa mabonza na Yawe na ntango ya kolamba yango mosali ya nganga nzambe azali koya wana na nkanya na minu misato na liboko azalaki kokotisa yango na kati ya nzongu bongo musuni nyonso oyo kanya azalaki kozwa azalaki komela yango azalaki komemela yango nganga nzambe. Biso to continue kuna toye kotanga chapitre ya suka atagaki Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, na reçoit verset, dans le verset 12, le verset 10. Chapitre 6, verset 10. Na Daniel chapitre 6, chapitre 6, verset 10. Bongo mokonzi Darius abibisi mobeko yango na kombo na ye. Tango Daniel ayoki ete babimisi mobeko ya ndenge wana azongi na ndako na ye. Kuna na etage azalaki na ba fenêtre oyo etala na epai na Yerusalem. Daniel azalaki na ezaleli ya kofungola ba fenêtre yango pe kofukama mpona kosambela mpe kokumisa nzambe mbala misato na mokolo moko. Na mokolo yango asalaki se ndenge wana. Bino bo continuer kotanga na ndako pote bozwa connaissance ya histoire ndenge nkolo apeseli yango. Nkolo na telemi wana na biteni ya mukuse. Esika wana Daniel ayaki kokangama pona nini bakangaki? Daniel akangami parce que mobeko bandeko bazalaki na likunia makasi. Na lolenge mokonzi akumisaki Daniel apesaki bokonzi kati la bango. Bango basepelaki te balukelaki ye mindondo. Yangola bakendeki kokosa na epai na mokonzi ete mokonzi bimisa mobeko po ete 30 jours batu nyonso bakosambela kaka ekeko oyo yo tongi na kombo na yo. Mutu mususu asambela nzambe mususu te. Po bango bayebaki ete Daniel akotika la jamais kosambela nzambe bapaya. Pamba te azali muyuda. Yangola fo asambela kaka nzambe nini? Nzambe ya bomoi, nzambe na bango oyo ya Yerusalem, nzambe ya bonkoko na bango. Bongo biso bakimbangisi to kosambela nzambe ya nani? Biso to kosambela nzambe ya bankoko na biso papa Simon Kimbangu. Oyo tango azalaki na mulimu bazali kobenga ye ya kulamusa mwana Kimbangu ya kufula mwana azali kulamuka lokola lati nzoto tokoyi kobongola makanisi na biso te tokosambela kaka nzambe ya bankoko na biso Simon Kimbangu. Kasi oyo lelo na mokolo na lelo oyo bazo yoka pasi soka sambele
komba tata Simon Kimbangu. Bazali to bazali te. Baza ebele kaulo. Baza ebele. Ebele. Esika wana biso tokoki koyoka soni te ke tokumbisa Nzambe na biso tata Simon Kimbangu. Eza boye te. Eza boye kota. Kasi soko wangani ye pe akowanga no na mokolo asuka. Ah, beti yo mokongo. Eza boye te. Eza boye papa. Ah. Ba chapitre wana yango na tangaka na mokolo wana ndenge papa Diangenda asalaka ngai surprise wana. Na lemboli pe ndenge papa de Gaulle auti kolimbola. Yango commentaire kaka ya papa Mfumalongo ezalaka ete biso batata na bino toyoki. Ba mama na bino ba yoki. Bino pe bana boyoki. Tikete to salela. Soki to salelite tata akosilika. Tango alobi kaka ndengwana alobi esili tobimi. Tango tobimi tokomi me lokola ezalaki mbala liboso na motema na lengaki. Kasi na nzoto na milakisaki teke na lengaki me na motema na lengaki. Tolongwe wana toye kokota na ndako papa Mfambanza esika tozobenga mise. Tokoti kuna papa Mfambanza ayebisi ngai kaka ete ngana kansaki okoyokisa nga soni na miso bandeko nanga pe na miso ba mama na yo lokola osali boye oyokisi nga soni te na pisi yo kaka courage kozonga sima te o continuer kotanga mokanda na tata Nzambe koyeba pe histoire ya tata Molimo Santo et surtout kososolisa likambo oyo eza na mokanda na tata Nzambe pe mukumba makasi oyo toza na yango tata Molimo Santo tata Simon Kimbangu ayebisinga kaka ndenge wana pe oteyaka pe na ba camarade na yo ndenge otambulaka na bango obosanaka te koteya na bandeko pe ndenge obosanaka tango nyonso. Merci papa de Gaulle okoki kozonga na yo. Toza kolanda kaka mpona nini lelo oyo tozali kotambwisama na papa Simon Kimbangu Kiangani oyo aza koloba na biso ete maye batata batikelaki ye te batata oyo batikaki yango kaka nde ye azali kolata yango toza komona na miso maloba nyonso ya papa Diangenda ndenge alobelaki yango ndenge yaze kokokana totiaka tango nyonso maloba papa Diangenda toza kobeta sete mingi ya esika alobelaki ete turbulence ekoya na kati na mokili pe na kati na lingomba pe tango wana triage ekozala mais aye kosouligner malamu eke ekozala à partir ya l'an 2000 ans soki totali malamu maye mazali komonana pe koyoka à partir ya l'an 2000 pe siko lelo tozala l'an 2025 to tabusima na nani na tata Simon Kimbangu Kiangani yango toza kopesana kaka conseil soki tozali kotia ba message nyonso wana wete ezalaki papa Simon yepe azali kolekisa ndenge ba msusu baza kolobela yango surtout na butongi Yerusalemi papa Simon Kimbangu Kiangani aza kokatela biso bikateli ebele ya mingi mais ye azali kotala programme oyo ezali tracé
na batata ezali trace na batata biso toza komona ke on dirait que aza komema biso mbangu mais na ye moko azomona ke toza na mwa bulembu pamba te programme batata oyo batikelaki bapesaki ye ezokoka na mpenza te ndenge esengeli eza boye te donc retard wana ezokouta na biso nde bakroyant kimbangisi te e papa Diangene alobelaki yango ete bino to biso bakroyant kimbangisi te biso nde esengeli totonga Yelusalemu totonga mpe Lingomba ndenge esengeli bato ya bonne volonté donc ya motema malamu bakomonana na ntango wana na misala oyo esi tosali bato ya mitema malamu nde bakomonana bakosalela biso mpe misala mosusu yango introduction na biso eke mwa musika kasi po ete tososola likambo yango tokomona ke eza répétition toza kozongela makambo yango kaka po eza komona na on dirait ke baleson baza kopesa biso eza kokota malamu te mokanda ya tata Nzambe mpe ezalaka ya kala te ntango nyonso ezalaka kaka ya sika eza boye te yango tokotia message ya papa Diangene eza mwa molai plus de 13 minutes mais oyo eza kolakisa misala oyo papa Simon Kimbangu Kiangani aza kosala makambo nyonso ndenge ye moko akolobelaka yango ete batata yango tokoyoka maloba mpe eza na français yango esengelaki eke totia yango mpe na Lingala totia mpe na Kikongo mpo biso nyonso toyoka malamu manso na bapapa elebe bakoloba mpe bapapa kabemba mpe bakozonga lisusu awa me nyonso wana na nzela kaka ya biso oyo tobengami bacroyant ya tata Simon Kimbangu mpe bato ya motema malamu oyo balingi bayeba likambo ya tata Molimo Mosantu mpo bango mpe bazwa lobiko mpe bango mpe baza koparticipe ndenge nini bakoki kotonga topesi nzela bato ya presse. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce bâtiment que nous avons voulu qu'il soit beau. Nous voulons le rendre réellement beau. Je sais très bien que depuis ce matin que vous êtes arrivés, en commençant par le centre d'accueil où vous êtes hébergés, et surtout hier quand vous avez pris le bus, avant de nous engager dans cette voie que nous avons suivie, je vous avais dit quelque chose. Nous existons depuis 1960, c'est-à-dire nous semblons être un peu libres depuis 1960. Nous sommes partis de zéro parce que depuis 1921, nous avons connu les persécutions. Les persécutions qui ont duré 40 ans. Ce n'est qu'en 1960 que nous avons connu une certaine liberté, comme je le disais tantôt, et cette liberté qui nous a permis de nous engager dans des voies qui nous paraissaient être un peu de temps en temps difficiles à suivre, mais pour essayer de combler le vide. Et voilà, vous nous trouvez au stade réellement neuf. C'est-à-dire nous n'avons pas encore fait quelque chose de géant. Nous avons voulu commencer tout d'abord par construire ce beau bâtiment que nous avons voulu donner à Dieu. Nous vivons en Kamba, dans ce lieu où vous vous trouvez. Nous y habitons depuis 1960. Mais, comme il nous est dit, cherchons d'abord le royaume de Dieu et le reste nous sera donné par surcroît. À partir de ce moment, nous avons cherché par tous les moyens pour construire quelque chose
que nous devons présenter à Dieu pour lui dire merci. En mémoire, nous avons toujours pensé à nos 37 000 familles reléguées pour l'œuvre pour laquelle nous nous trouvons ici. 37 000 familles ont été reléguées. Et c'est comme ça, en montant ce petit plan, nous avons pensé à ces 37 000 familles qui ont été persécutées à cause de leur foi, déportées à des endroits réellement malheureux. Je regrette que vous n'ayez pas eu le temps de vous déplacer dans d'autres régions pour que vous puissiez voir combien nos parents ont souffert pour arriver là où nous nous trouvons aujourd'hui. Bien sûr, ils ont souffert à cause de leur foi. Ils sont morts à cause de leur foi. Et pour cela, leur présence à côté de Christ nous donne de nouvelles forces qui nous permettent de découvrir les horizons nouveaux. Oui, nous avons encore beaucoup de problèmes, mais je pense, avec cette ferme volonté que nous avons de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie, je pense que nous arriverons un jour à combler tous ces trous ou bien tous ces vides que nous connaissons actuellement. Je vous disais, depuis 1960, nous avons pensé construire ce temple. Mais nous avons connu une période drôle. De 1960, le 6 avril, que nous avons pensé démarrer le travail. Mais ce n'était pas possible. Ce n'est qu'en 1961 que nous avons posé la première pierre. Mais pour démarrer le travail, il ne nous a pas été permis. Mais par qui? Puisque nous avons posé la première pierre, on devait nécessairement commencer le travail. Mais nous n'avons pas pu le faire. Et chaque fois, dans nos prières, car les prières nous facilitent nos relations avec Dieu, nous avons toujours senti qu'il y avait une résistance. Et ce n'est qu'en 1976 que l'autorisation nous a été donnée de démarrer ces travaux. En 1976, le 6 avril, nous avons commencé à creuser les fondations. Et le 6 avril dernier, au moment où nous fêtions notre 60e anniversaire, nous avons ouvert ce bâtiment 60 ans après. Mais pourquoi attendre 60 ans? Je vous l'ai dit, nous avons connu des moments terribles, des moments qui pouvaient facilement nous décourager dans la totalité. Mais nous avons eu toujours cette idée, nous décourager, ce serait une très grosse erreur de notre part. Vaut mieux de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie. Les résistances de nos parents ont donné l'occasion de construire le temple que vous voyez ou bien vous êtes dedans en ce moment. Vous avez beaucoup d'imperfections constatées. Quand vous voyez tous les bâtiments, vous dites, oui, là il y a un vide, ceci manque, oui, c'est vrai, il est beau, mais nous voyons qu'il y a ceci, cela qui manque, etc. C'est pour dire que dans notre vie même, matérielle comme spirituelle, nous connaissons encore beaucoup de vides. C'est ça qui nous excite d'aller toujours de l'avant. Nous devons tout faire pour combler le vide que vous constatez dans ce bâtiment. Et je pense bien que chacun de nous fera tout son possible pour combler le vide que chacun, au point de vue spirituel, a. Même moi, j'ai beaucoup d'imperfections au point de vue spirituel. C'est pour cela que nous avons commencé tout d'abord par construire ces bâtiments et maintenant doter Nkamba de tous les éléments de base pour rendre la vie à ceux qui nous visitent une vie facile. Leur donner les occasions de vivre comme ils vivent décemment chez eux. Hier, quand nous sommes arrivés, ou bien ce matin, et quand j'ai constaté les grosses lacunes dans des maisons où on vous a logé, ça m'a beaucoup travaillé. Ça ne m'a pas donné l'occasion de me reposer. Pourquoi? Parce que je vous ai donné un peu l'occasion de voir là
où il y a encore beaucoup de vide. Or, ce sont des choses de première nécessité. On devait démarrer par construire de beaux bâtiments. Mais cela n'a pas plu à Dieu. Ces bâtiments que vous voyez, nous les avons commencés le 12 octobre dernier. C'est pour recevoir dignement les personnalités qui nous visiteront. Et prochainement, quand vous nous rendrez visite, certainement, vous ne serez pas dans la même situation où vous vous êtes trouvé ce matin. En arrivant en Kamba, on vous a logé dans des bâtiments où il n'y a encore rien. J'étais moi-même, franchement, coincé, on dirait étouffé. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de vide. Mais je m'en excuse, nous avons voulu tout d'abord rendre ces bâtiments beaux, les finir avant que nous nous engageons à faire d'autres dépenses et donner l'occasion aux amis qui nous visiteront prochainement de dormir dans des maisons et qui sont réellement dotées de tous les éléments de base. Mais sinon, je pense que ce n'est pas pour la dernière fois que vous foulez les sols d'un Kamba. Je sais très bien que je vous recevrai encore plus tard si le bon Dieu le voudra. Mais je sais très bien que si nous les suivons avec foi, nous aurons l'occasion de nous revoir. J'espère beaucoup. Et qu'en entrant chez vous, vous aurez toujours à dire à nos frères et sœurs en Christ et que nous devons nous aider les uns les autres. Nous devons prier les uns les autres pour que nous puissions un jour nous trouver à côté de Christ. Si c'était aujourd'hui que nous devions aller nous trouver à côté de Christ, je le disais tantôt à nos fidèles, on m'appelle le chef spirituel, ou bien on m'appelle son éminence. Oui, c'est bien beau d'être appelé son éminence, chef spirituel, mais si c'est un simple titre, alors c'est une perte. Mais je voudrais surtout être chrétien. Être chrétien dans ce sens que chacun de nous doit avoir une base. Essayer d'imiter au maximum voulu notre Seigneur Jésus-Christ. Lui en tant que fils de Dieu. Mais il est venu vivre ensemble avec nous. Il a mangé la même nourriture que nous. Il s'est habillé de la même façon que nous. Il a dû payer même l'impôt, malgré qu'il est le Créateur. Mais il a dû accepter, en tant qu'humain, comme il a voulu, accepter toutes les conditions humaines. En tant que Dieu, normalement, il ne devait pas suivre ce pas. Parce qu'il est le Créateur de toutes les autorités qui existaient en ce moment. Mais il s'était soumis comme un simple homme. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons suivre son exemple jusqu'à démontrer au jeu du monde que réellement nous suivons le pas de Christ. Ces responsabilités sont énormes vis-à-vis de la population qu'il dirige. Et peut-être en portant ce titre de chef spirituel, je suis conscient que mes responsabilités sont énormes. Et tout ce que je dois faire attention. Parce que je serai facilement copié de la part de nos fidèles. S'il y a une incartade quelconque de ma part, nos fidèles ou bien nos chrétiens me suivront parce que le chef spirituel le fait et automatiquement je suis suivi. Et quelles seraient les conséquences à la fin de ma vie? Tout ce monde-là me rendront responsable. Et je crois que le Seigneur ne sera pas gai en me recevant en tant que chef spirituel, son éminence, Mfouman Longo, comme on m'appelle ici au Zaïre, que chacun de nous prenne conscience de la mission qui est la sienne et surtout de ses responsabilités d'être chrétien autour des païens. Quels sont les exemples que nous donnons? Nous devons être les modèles pour que les païens puissent copier ce que nous chrétiens nous faisons, et à partir de ce moment-là, nous allons construire une très grande maison que nous allons présenter à notre Seigneur Jésus-Christ à la fin de notre vie. Sinon, je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir et que je continue à vous faire souffrir. Et tantôt, nous allons encore reprendre la route et souffrir de la même façon. Réellement, j'ai la honte, mais j'ai la joie parce que le bon Dieu nous donne de temps en temps l'occasion de nous découvrir les devoirs que nous avons encore à faire. Parce que quand nous voyons
que de Kinshasa jusqu'ici, il y a à peine 225 km. Mais la route nous a paru très longue. Pourquoi? C'est à cause des 72 km et qui sont encore à un état malheureux. C'est pour cela que nous avons connu cette situation. Mais nous espérons et qu'à l'avenir, le Seigneur aidera. Nous trouverons quand même les gens de bonne volonté qui nous aideront à faire de cette route une route macadamisée. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que peut-être vous viendrez à votre aise. Nous faisons de temps en temps un voyage aller-retour pendant la saison sèche. Nous pouvons venir en Kamba le matin, dans l'après-midi nous rentrons. Mais cette fois-ci, ça a été très long. Je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir et surtout de vous avoir logé dans des conditions les plus difficiles. Encore, mes chers frères et sœurs en Christ, je vous remercie d'être venus et de nous avoir découverts. Merci beaucoup. Ajenoye tolobaki wana maloba papa Mfumalongo papa ngenda kontima pona bosali nzela ezala na goudron toba cha bitim pe kotonga bandako ana kati na Yerusalemi pona ko lalisa bapaya bazala batu nyonso na condition oyo ndenga afandelaka esika na ye pe kuna pe alobaki na makambo ndako Nzambe eke bavide ezali mingi mais na liboso bavide nyonso wana ekozala comblé na français balobi yango tolobaki biso nyonso toyebi français te yango tolobaki ete papa Matondo aloba na Lumbango na Lingala pe na Kikongo toza kozongisa toza komona eke papa Simon Kimbangu Nkiangani azali kotungisa biso tosala boye boye te tosala boye mususu ye lisusu toza kobude te toza kobude ndenge baza kokatela biso likambo ya memorial papa ngenda lobele yango kokanisa de 37,000 familles tolandi yango papa Matondo loba na Lingala pe na Kikongo oyebi balangi nyonso wana okendango mbangu po biso nyonso tososola. Merci papa Mfumambanza nkolo na ngai batata ba mama maloba oyo toyoki ya papa Mfumalongo ezalaki na 1981 sima bofongoli tempele oyo Nkamba le 6 avril 1981 mikolo elandaki bapaya bayaki awa ya conseil œcuménique des églises toyebete lingomba na biso ekotaki na conseil œcuménique des églises le 16 août 1979. 2 ans après bapaya wana baye kotala lingomba bongo na kati ya tempelo papa kamataki maloba asadresaki na bango lolenge moko asadresaki pe na biso bandimi maloba na ye ezalaki boye na Kikongo pe na Lingala kwa mpangiza me mumfumu tuna yekiese mukulu tambula mumunzo yi bonso twazolela dio ya kala ya toma vienga kieleka twazola votwa toma yo viengisa ntomeneza yavo tukansuka kina lukezi ku centre d'accueil yempe zono munzila na tendo ake tukumbanza ngungu yemu nkotolo munzila ya ntoto ya lutela diambu di mosi bonso lumwene bubutwenina tuka mumvu wa funda di mosi nkamavwa yimakumasambanu 1960 disonge levo bonso tuka twabatika kimpo twabakila kimpo anza kyansieto twayantikila kisalu yenkhondolo zeto kondo akala ke konso kima mukumanki tuka 1921 twakala kuntia mpasi mulo ya lulwa banzenza
mpasi zozo za toma zingila mvuku mankuma ya 40 ans. Muna mvu wa 1960 twaiza baka kimpwanza mukinitu bonsolu zaidi. Kimpwanza kyokyo ikina kyatuvana luvelwa kubika make mambu bonso mana makala yeto mpasi muvanga twateza muvanga mpasi vo katukadi mpambako luizidi kwa beto mungia ntigelu bya misalu bya mpa disongele vo katwa sadidieti kisalu bya binaneko twazola vo twateka tunga nzoyi yeto vyengisa yo yina tuzolele muvana kwa nzambi yetu tuzingilanga mumunkamba vava twenina twena kukutuka mvu wa 1960 kansi bukina vo bonso dia sonama luso santete kimfumu kya nzambi mumasidi silwa vewa mo tuka ntangu yina twakele sosa bonso bufwene mpasi twatunga konso kina kifwene musonga kwa tata nzambi yimukumfutila matondo muyindula boba wonso bena mu 37,000 familles bafuila mukinkole munchiza nda mudiamu dia salukiki kitukutaka se vava yimukuma kyokyo twasalila salukiki mpasi muyindula zinkole zazo boba muna mpasi yelukuwa musu mukuma kya lukwikilulwawo bafilwa mufulu bya mpasi. Kadi kiamono kaka bukina kalubaki dintangu kiadi kwa mono kaka bukina vo kalubaki dintangu ko munwaka mubufilu byankaka munasi province mpasi lwa kimwena boi nkaka zeto bamwesa swa mpasi mudiambu beto tobaka twakala mubifulu twenina mulumbweki kieleka mpasi za zingi bamweseswa mukumekya lukwikililwawo bamene fuila mpe munansi alukwikililwawo mudiodio bukina vo bafina mabenina ye mfumu wetu Yesu Kristo dieti kutuvana ngolo za mpa zozo zeti kutusonga mena kuntwala ye nsadilu za mpa dia ludi twena kaka ye nkakumusu za zingi kansi nzeyevo ye bonso bwena nsatu zeto mulanda mfumu wetu Yesu Kristo na teye mbaninu kya zingu kyetu mbenzi kuna sentu sitwa lenda fika uludidi ya wonsono ye nkondolo za zonsono peze na yeto muntango yi bosi mpe ya lutela vo tuka 1960 tobaka ngindu ya ntungulu ya tempelo yi kansi muntango yi na diakala dia mpasi beni muvanga dio kadi kia le 6 avril kina kia le 6 avril 1960 twa vita zola vo twa yantika saluki ya ntungulu ya tempelo kansi kadi ya lenda kanako na te muna mvu wa 1961 twa iza tula talili antete ovo première pierre kansi katobaka mpe luve mutunga ko kadi twa zola vo ku nima ntungulu atadi diantete twa landaka na bisalu kansi kadi alenda kanako konso kwa ntangu twa tatamana kaka muna bisambu kadi muna bisambu itu kadilanga kintwadi yetata nzambi sungula mumuna vo mpasi za kele kaka yebeto butwaluaka mumvu wa 1976 twaiza baka luve muyantika salukia ntungulu yekina kia le 6 avril 1976 ikina twayantika timuna fondation bubumpe tuka kia le 6 avril ilutidi mumvu twetikembe la mudia mvu makuma sambanu ya dibundu dietu twaiza zibula nzoyi bilanki ntangu ya ndampila yi ya mimvu makuma sambanu diambu ebudienina munsia mpasi twakezi zina zalenda mpekutu yo isa mvimba
kansi twatala nthangu kansi twakala nthangu za wonso yindula votu vutukili manima yapitakala yamphasi beni kwa betu yetu amona vo mbote twatatamana kaka landa mfumu wetu Yesu Kristo twakabuka na teye kuna ntsuka zingu ketu unkhabu watusongela nkhulu zetu lwatuvana nzila yengolo zatunga tempelo yuyu lutimona yemumumpe lweti lwenina lumbweki bonso lweti lyomwena bisalu kabamanisietiko mamengi makondolo disonge levo dia udimosi munazingu kia beto bantu diakala mukinitu vompe mukimwanda twena mpe yenkondolo za zingi idina ditilombo kwa beto twenda kaka kuntwala twasangolo mphasi musikidisa yetomesa bisalu byabyo mumutempelo didi nsidi vuvu vokonso muntu mosi mubeto kafute sangolo mphasi mumanisa bisalu bisidi yetu ibosi mpe munakimwanda konso muntu wena yembi za zingi zina kafute katula mono kibeni mpe kinami walungako idi audiodio twayantikila muntu ngulu atempelo yiyi mphasi twakotesa mfumu twakotesa mumunkamba mana mawonso mamfunu mafwete tomisa vatadidi yempe mvwandulu ya zinzenza zeto za kalanga za mbote difwene kwa beto mu kubatambula ntambula ya mbote bonso bubazingelanga munantsizao mazono kinatwalweke yeunu kimpe twamwene bonso buna bumanini bisalu byankaka bya fyoti ya bibenine diakele kumvanga mphasi yekondo luvuvamu kumanki mudiambuvo imono kibeni iluluakisi kufulukia mpila yiyi mwena bisalu kabamanisi etiko nkinga bisalu bibi nga tufete byo landakana nthangu zankaka twakele yindu la vongatu twavita tunga ntete zinzo zandoakila kansi kada yangedika tata nzambiko nzo zizi zankaka luti mona twayantika zo kina kia le 12 octobre ilutidi mudiambu vo twatambula mfumu za zinene zikuza kututala kina lukwiza kututala diaka kuna nima kieleka kalukadila bonso unuko luizidi kunkamba ye luvuandi simu zinzo zikondolo konso kima mono mosi yakele bonso nkangamene mphasi muntima mukumanki mamingi matukondolo mudiodio ilulombele nlemvo twazola ntetevo twatoma viengi sa tempelo didi twamona dio manisa yelandi la bisalu byankaka kuna nima kina kivutuka mpangi zeto beza baleke swa muzinzo za mbote ye mawonso mafutikala malunga mbenzevo kambala ya ntsuka ko luisidi mudiata ntoto wankamba nzeyevo si ya lutambula kwa midiaka kuna ntu votata nzambi sikazola ntomeneza ya votu lende nzambi muna lukwikilu tusinga mona na diaka vovo ntsidi vo mvutuka luvutuka muna ntsizeno silo samuna kwa zimpangi zetu za zomu mfumu Yesu Kristo vunga difwene kwa beto yebete beto mu kukisadisa tutatamana muna bisambo mphasi muna lumbu kina twakala kintwadi mfumu wetu Yesu Kristo munkhaleto ye mfumu wetu Yesu Kristo munkhaleto ye mfumu wetu Yesu Kristo voyiti lwakidi mulumbweki bonso yatelele dio kwa minkwikizi bobo bakumbokelanga mfumu nlongo ngatu eminence
diambote kwani kansi vo dina bonso titre ya mpamba buna kadina kwani konso mfunuko itoma zolanga beni yakala kaka munkwikizi kadilukia munkwikizi bonso difwene kwa konso muntu mukala yeluzinda lalu yetangini na fuya mfumu wetu Yesu Kristo yandi imwana nzambi kansi watambudila mukwiza kala yebeto kintwadi twade aye yandi madia mamosi wavuata yebeto mvuatu mpila mosi wafuta nkutu mpaku ya luyalo yandi wakala mvangi mubeto kansi watambulila mpasi mu bukavuata nitu ya kimuntu ibuna katambulila mona mpasi za zonso no vavanza voi muna unzambi wandi ngaka lendi landa nsila yoyoko ya lufwa kansi kadi yandi imvangi yandi wavanga bimfumu byabyo byakala muntango yina kansi wakiyekola kwa ndi bonso muntu kondolo mfunu beto bukina vo tuminkwikizi difwene vo twatanginina fuya Kristo twasonga kwa nza ya mvimba vo beto tulandi a Yesu tunaye zitu kia kinene beto mintu adisi vanandosi ankango mono kitalanga titre ko yankhumbu yaki chef spirituel kadi mpene ndio zaya vonge na ye zitu kia kinene yempe konso diambu ivanga difwete vanga mena muna unkebi kadi minkwikisi kadule kia mono sibatanginina vombi mono kene mu kwa mono minkwikisi mpe sibatanginina mbiyo yo bukina vo bamwene manansadili mono chef spirituel mumawonso momo dieyi sidiando akila kuna nsuka zingu kiame bantu bawonso si bantangi la mbi zabau mumono mbenze vo mfumu wetu Yesu Kristo kalendi sa yangalala mumonoko kadi infuisi dinsoni muna zitu kina kia chef spirituel ovo eminence bonso bakumboko dilanga kukuzair mosi mubeto mbote kayindula mpila salu katambu didi kima kisundidi izitu kia nene kia yipa vo mkiambandu tulenda kubasongila mbote twasonga kadilu kia mbote mpasivo bakondolo kuikila batanginina mavangu makinkwikizi kietu tukantangu yina tulenda tunga nzo isundidi nene yina sitwasonga kwa mfumu wetu Yesu Kristo mumbaninu azingu kieto vavanza ilulombele diaka lwa ndemvokela kadi lwa kinu mona mpasi na te yentangwe kantamako sitwa bakadiaka nzila muvutuka yimpasi zeno mpila mosi kieleka nsoningeti mona kansi mpe mukiese kwa mingena bukina votata nzambi utukubikidi ntangu mpasivo twazayana kisalukina yetu mulungisa kadivo tutadidi tukaginsasa na te kunkamba venakaka ye kilometre nkamazole makumole ye tano 225 kilometre kansi nzila imoneka nga bonso ya nda mudiambu dianki mudiambu dia tini kiki kiena ye kilometre lusambwa di ye zole 72 kilometre kwani yina ya mbi ye yina mpe ikutu mwesanga mpasi tusidi vuvuvo kuna sentu nzambi sika tusadisa ye si twabaka bantu bantima mbote sito baka bantu bantima mbote bana basinga kutusadisa mpasi vonzila yi yankamba itunga mena ye makadamu muntangu yina silwa zietela muna luvuvamu tangu zankaka tulendanga kwenda ye vutuka mulumbu kia ukimosi sungula muna ntsungi ya sivu tulendanga kwetu mpeluaka musuka mumunkamba ye vutuka mpe munkhokela kanchi munkhumbu yiyi
twadi ete ntangu ya nda lundemvukela diaka kadi ilumwesese mpasi za zinge munzila yempe ilulekese mufulu bya mpasi zimpangi zame muna mfumu ilutondele beni bonso luzidi kututala ye kutuzaya ilutondele kikilu nalingala elobi boye bandeko na ngai na nkolo tozali na esengo ya koyamba bino na tempele oyo na ndenge tolingaki ete ezala kitoko tolingi ezala solo malamu penza na yebi na malamu ete uta tongo kino lelo kobanda na centre d'accueil epai wapi bovandaki pe lisusu lobi tango bozwaki bus to motuka kino na mbanza ngungu yambo ya kokota na nzela ya oyo tolandaki na yebisaki bino likambo moko tozali boye uta mubu ya nkoto yoko kama libwa na tuku motoba to 1960 ilingi koloba na ndenge tozali na bonsomi uta 1960 kolonga na ebandeli tosalaka ta eloko moko te na ntina ete uta 1920 na nse ya minyoko ya bapaya minyoko yango ewumelaki mibu tuku mine kaka na 1960 toyaki kozwa bonsomi ndenge na uti koloba yango bonsomi yango nde epesaki biso ndingisa ya kokamata mikano to banzela oyo ezalaka mpasi pona kolanda po ete tomeka kosala tomeka pe kotikala mpamba te bokuti biso solo na ebandeli na misala ya sika elingi koloba ete nanu tosali musala ya munene te tolingaki nanu totonga ndaku oyo ya kitoko oyo tosepeli kopesa na tata nzambe tovandi awa na nkamba na esika oyo bozali awa uta 1960 kasi lokola elobama ete boluka nanu bokonzi ya likolo nyonso etikali ekopesa bila bino uta ntango wana tolukaki na ndenge nyonso po totonga eloko oyo tokolakisa epai ya tata nzambe pona kozongisela ye matondo pe pona kokanisa mabota nkoto tuku misatu na sambo 37,000 famille oyo bamemama na bowumbu kaka na ntina ya musala oyo evandisi biso awa makanisi na biso na mabota nkoto misatu na sambo 37,000 famille oyo bakangama pe bakenda na bowumbu na bamboka misika ntina wana nde nasalaki mosala oyo ya kokanisa mabota nyonso wana na ba oyo bamonaka mpasi pe banyokwa maka na ntina kondima na bango batindamaki na bisika ya mpasi penza mawa na ngai kaka ete bozwi tangu ya kokende bipai misusu te kuna na biteni ya mboka region ou province po ete bomona ndenge nini bankoko na biso bamonaki mpasi po ete tozala esika oyo tozali lelo ya solo bamonaki mpasi na ntina ya kondima na bango bakufi mpe na ntina ya kondima na bango pona yango kozala na bango pene ya nkolo Yesu ezali kopesa biso makasi ya sika oyo ezali kotalisa biso mosika pe makambo ya sika ya solo tozali nanu na mikakatano ebele kasi nakanisi ete lolenge tozali na mposa makasi ya kolanda nkolo Yesu kino suka ebomoi na biso nakanisi ete ata ndele tokozipa libulu nyonso boye tompe bozali oyo ezali bozangi oyo ezali na biso na ntango oyo nalobaki na bino ete uta 1960 tozwaki likanisi ya kotonga tempele oyo kasi tango wana ezalaki na biso mpasi na le 6 avril 1960 tolenga ete tobanda misala miango kasi ekokelaki biso te kaka
na 1961 toyaki kotia elembo ya libanga liboso to pose ya première pierre. Kasi tobanda pasi po tobanda misala tozoyaki nzela te. Pona ndenge totiaki libanga ya liboso ebongaki tobanda pe misala miango. Kasi tosalaki yango te. Tango yinso tosalaki se na mabondeli po ete na mabondeli nde tozalaka elongo na Tata Nzambe ndenge pe tozalaki kaka na mikakatano. Kaka nde na 1976 nde ndingisa epesamelaki biso po tobanda misala ya botongi. Na mokolo mwa le 6 avril 1976 tobandaki kotimola fondation. Pe na le 6 avril oyo euti koleka na ntango tozalaki kosepela na ntina ya mibu tuku motoba ya lingomba na biso tofungolaki ndako oyo sima ya 60 ans. Kasi tina nini tango mulai boye ya 60 ans? Ezali boye tozalaki na tango ya mpasi koleka oyo ekokaki kolembisa biso libela. Kasi tozalaki tango yinso na likanisi ya koloba ete kozonga sima elingaki ezala mabe penza pona biso. Tomonaki ete ebongi tolanda kaka nkolo Yesu kino suka bomoi na biso. Molende oyo bankoko na biso balakisaki epesaki biso nzela ya kotonga tempele oyo bozali komona pe esika bozali lelo. Bozali komona ete misala misili nanu te. Kasi botali bipai ni biso, soki botali bipai biso makambo mingi ezali nanu kozanga pe bongo na bongo elingi koloba atana kati ya bomoi na biso na bonzoto tuna mulimo tozali pe na bozangi. Yango nde ezali kotinda biso tokende kaka liboso tosala manso makoki po ete tobongisa bisika nyonso etikali na misala ya tempele oyo. Nakanisi moko na moko na kati na biso akosala manso makoki po ete misala miango misila. Pe na nzela ya mulimo mutu na mutu pe azali na bambeba oyo ebongi alongola. Atangai moko nazali ya kokoka te. Yango nde tobandelaki nanu misala ya botongi tempelo oyo po tokoka kokotisa awa na nkamba mai manso ya ntina ekotombola mboka po ete boyambi ya bapaya na biso ezala ya malamu. Ebongi toyambela bango na ndenge ya malamu ndenge bazalelaka epai na bango. Lobi tangu tokomaki tope na tongo ya lelo bomonaki mwa makambo mike to ya minene oyo ezali kosila. Esalaki ngai mpasi mingi pe epesaki ngai kimia te. Pona nini? Po ngai nasali ete bokoka komona bisika oyo ezali nanu ya kosila te. Nzoka nde ezali misala ya kolengela. Ebongaki tango mosusu tobandela na kotonga bandako ya kitoko kasi esepelisaki Nzambe te. Bandako mosusu oyo bomoni tobandaki yango na le 12 octobre esili koleka kaka pona koyamba bato minene oyo bayaka kotala biso. Biso lokola tozali bandimi ebongi tolanda ndakisa na ye pe kolakisa na miso ya bato ya mokili ete ya solo tozali kolanda ye. Mikumba na biso ezali minene liboso ya bayemboka ba population oyo bango bazali kotambwisa. Balatisa ngai titre ya kombo ya chef spirituel. Na ebi malamu ete mukumba nanga ezali munene pe nyonso na kosala ebongi esalema na bokebi nyonso po bandimi bakolanda ndenge ezali esaleli na ngai. Soki mbeba emonani kati na ngai bandimi pe bakomekola ngai po bamoni oyo chef spirituel asali bango pe yango bakolanda. Na nyonso wana
ekomemela ngai nini na suka bomoi na ngai. Batu banso bakotangela ngai mbeba ekoya kati na bango. Na banzi ete nkolo Yesu akosepela te. Pona yokisi ye soni na mokumba ya chef spirituel son éminence ndenge babiengaka ngai awa na Zaire. Moko na moko kati na biso akanisa mosala oyo epesamela ye. Oyo eleki ezali mokumba munene ya kozala mundimi na kati na ba oyo bandimela te. Ndakisa nini tokolakisa bango? Ebongi tozala na ndakisa malamu po ba oyo bazanga kondima bakoka komekola oyo biso bandimi tozali kosala. Utantango wana tokotonga ndako monene koleka oyo tokolakisa na nkolo na biso Yesu Kristo na suka bomoi na biso awa onse. Na sengi bino lisusu bolimbisi na ntina mpasi bomoni pe bozali komona kino ntango oyo. Kala te tokozwa lisusu nzela bozongi pe konyokama lisusu ndenge moko. Solo nazali na nsoni kasi nazali pe na esengo po ete Tata Nzambe apesi biso tangu ya koyebana. Mosala ezali na biso lisusu ya kosala na kotala ete uta Kinshasa kino okoma awa na nkamba ezali na yango kaka ba kilometre nkama mibale na tuku mibale na mitano 225 km. Kasi nzela emonani lokola mulai. Pona nini? Ezali po eteni ya ba kilometre tuku sambo na mibale 70 km oyo ezali nanu ya mabe. Yango nde emonisi biso mpasi wana. Totie likia ete kuna na liboso nkolo akosalisa biso pe tokozwa batu ya mitema malamu bayeba kosalisa biso na ndenge ete nzela oyo ya nkamba etongama na makadamu. Na tango wana bokosala mobembo na kimia. Batango mususu tokokaka kosala mobembo ya kokende kozonga aller retour na tango ya ilanga. Pardon Papa Matondo. Kimbangizi moye. Bata motema malamu bazosala nzela bamonani te. Papa diange na lobelaki yango be alobelaki yango te. Wana bilake zokokana? Kokani papa. Tozala bana bososoli kasi. Nani yango asalisi yango nzela yango? Papa sima kibangenga. Banani bazosala nzela yango? Te oyo bazotia goudron. A dit construct. Nano tomo nani kasi? Ya l'État. L'État nani? Oyo répond dani promesse tozaki na mukonja bule te na mukonja mboka te. Mukonja mboka papa. Na mukonja boko bobosa. Le président républicain. Son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyende mutamutema malamu ndenge papa dange da pesa ke laka. Ingeta. To sosolite. To sosoli. Donc tous à la bana bososoli. Continue no papa. Na tango wana bokosala mobembo ya kimia. Batango mususu tukoki kosala mobembo ya kokende kozonga aller retour na tango ya ilanga. Tokoki koya na nkamba na tongo pe na pokwa tozongi. Kasi na mbala oyo ezalaki na biso tango mulai. Bolimbisi lisusu na ndenge na monisi bino mpasi na nzela pe ya kolalisa bino na ndenge elongobani te. Bandeko na ngai na kati na nkolo na tondi bino na koya na kotala biso pe koyeba biso. Na tondi bino botondi. Papa tosilisi wana na kombo tata mwa tata Molimo Santo. Bandaku ya kitoko papa diangenda alobelaki. Emonani te. Eza boni badakwango. Ebele na ndaza kotongisango.
Papa Simokimba Mkiangani, eh? Bisomoko bana tata Simokimba bandimi toza komona on dirait Papa Simokimba Mkiangani azotonga te. Azotonga ti do azotonga. Azotonga. Moment difficile oyo papa lobeli. Yango te mona na lelo yo surtout à partir de l'an 2000 ati kino la l'an 2025 ndenge tozali. Eza boyete. To sosola na esika wana kasi. Biso moko totanga kananu bandako ango ndenge nini nde msusu ndenge baza koloba ete ezokobota makaka ndenge mayebo bandako ango msuba ya kokamwa ntango nini bandako oyo tongami me elaka esi epesama na papa Dangenda donc na message na ye nyonso donc yango nde eza monana na mokolo na lelo ndenge nkamba tozali kokendela eza boye te yango tozali kosala rappel biso tozalaki batémoin na makambo nyonso oyo yango toza kolamusa yango koloba ete misala baréalisation nyonso oyo eza komonana na soki na 25 ans oyo tosali tolandi maloba papa Mfuma Longo na 20 ans makambo nini bango basalaki alobi mingi na makambo ya pasi ya 1921 ti na 1960 na 1960 ti na 81 ndenge auti kolobela yango awa ndenge mpe alobi esengelaki temple oyo ya nkamba bandana le 6 avril 1961 libanga etiamaka bwete construction yango yebanda sibino moko to biso moko tolandi ba difficulté nini oyo ezalaki bwete temple ekoka kobanda oyo babandaki kokanga nzela bato ya leta de biso moko oyo bazali kokanga ndenge papa atiko tuna biso le papa Simokimba Mkiangani oyo bazokanga nzela tozali te baza ebele bala mwana tososola totika tolani maloba papa Mfuma Longo biso nyonso wana papa Dangenda toza kowela nde motu na motu kondima na ye pe awela nini bomoi na ye eza boye te po biso nyonso tokotanga na likolo suka wana ndenge papa alobi papa Simokimba Mkiangani ntumpa mfuku tango akosalaka nzela na ye to libulu te munoko na ye po abomba maka ayebi yango malamu nzambe apesa ye mayele ke soka koti akoki kosala arrière te akoki kozonga nsima te akokende kaka liboso mena liboso fo azala pe esika oyo fo abimelaka eza boye te ezali na ndenge ya bomoi biso bato awa tondemi likolo Yesu nzela na biso tokolanda tozonga nsima te nde tokende nde liboso ango papa Matondo okoki kozonga na yo merci wana la commentaire kana tu pe likambo oyo papa Dangenda ikosouligner toluka nanu bokonzi oyo ezali ya likolo bongo ese kopesa osala biso nini kopesa mela biso na lotoma tata mokonzi ya bule papa Simokimba Mkiangani papa elebe na papa Kabemba Boleka tokozala mukuse po programme mosusu ya leta nde koye komela biso donc toza suna programme mosusu ya leta oye kokomela biso kaka ekosalamaka na pokwa oyo ndenge tozali awo bajeune oye tolemba te mpona kolandama te na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre merci nkolo na kopesa biso maloba to kotanga Matthieu
chapitre 6 verset 33 ndenge nkolo apeselaki biso yango. Matthieu to Matai mokapu ya motoba nzela ya tuku misato na misato. Etangeli ezali boyi na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Bolukaka liboso kokoma batu ya bokonzi na ye mpe kosala makambo ye alingaka. Bongo ye akopesa bino biloko mususu nyonso. O ezali tradition ya lingala facile, mais la lingala ya makanza babi to luka liboso bokonzi la likolo oyo nyonso etikali ekopesa la biso lokola libonza. Na kombo tata mwana peli musantu chapitre wana ezalaki tolandi yango touti kolanda yango na message ya papa Diangenda mpe azali kozongela yango ntango nyonso malgré ça kolobongo tolandi yango na français. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. La chapitre wana tomoni que ezali mokuse solo meza na makambo ebele na kati. Chapitre wana ezala biteni mibale, eteni ya molimo pe eteni ya musuni ya nzoto. Eteni ya molimo abi toluka bokonzi la likolo wana nde ezali likambo na molimo. Likambo na nzoto nde obi oyo nyonso etikali ekopesa mela bino lokola cadeau. Batata ba mama soki tolandi na liloba bandeli ya liloba na ye teto luka. Soki mutu azali ko luka eloko elingo bazaki na eloko na maboko abungisi yango. Yango azali abandi ko luka yango. Nkolo alobi na biso to luka. Pe abakisi liboso to luka, liboso to luka. Eloko nini biso to bungisaki oyo biso tozali ko luka. Biso to bungisaki bonzambe molimo. Biso to yebike moto mwindu yende ebandeli ya makambo nyonso. Moto mwindu abungisaki paradis. Donc ba benganaki biso na paradis, ba koko na biso Adam et Ève tango basalaki lisumu nde nzambe abenganaki bango na kati na paradis. Nde esika to bungisaki bonzambe na biso. Yango na nkolo azali koloba ete to luka nanu yango mpote oyo kotika de kopesa biso lokola libonza. Me lokola nzambe azali nzambe ya mawa atindelaki biso papa Simon Kimba. Mpote liambo Yesu alobi na biso a confirmé biso likambo na ntango ayebisaki mwasi mukanana oyo azali kolela ete abikisela ye mwana. Nkola lobi te mapa ya bana bapesaka yango na bambwa te. Biloko mutuya bapesa yango na bangulu te bakosakana na yango. Na Matthieu chapitre 15 verset 21 à 28. Mais lokola azali nzambe mawa ayeko tindela biso mosungi papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu to aye kati na biso ayeko confirmer biso ete solo bokonzi yango tozali koluka et monani kati na biso. Donc présence ya papa Simon Kimbangu kati na biso ne bokonzi yango tozali koluka to bungisaki bonzambe to bungisaki musika na nzambe to komaki. Donc présence ya papa Simon Kimbangu kati na biso ne bonzambe ya mobimba ya kati na biso nde yango wana. Tango ayeko bota mwana liboso apesi kombo kisolo kele. Donc likamongo biso to bungisaki et monani lisusu kati na bino. Yango la batata ba mama tango bango bana bango misato bakoki papa dia longa na papa dia ngenda kontima ba bandi ko pesa biso programme basali processus ete bokonzi wana to matérialiser yango to simba yango na kati na maboko na biso ba pesa biso to banai ko katsa ikuluzu so bo landi malama la message au papa pesi boko sosola likambwana to tombola ki maboko to katisi ikuluzu na suka nde baye ko kotsa biso na retraite spirituelle. Ba kotsa biso na retraite spirituelle mpo ete to ko koma pene na nzambe. Yango tolobi retraite ezali nini? Lobi to moni komona bana koreki babandi ko kota. Retraite ezali tango to période moko
oyo mutu alukaka penza nzambe na makasi. Papa Daniel alobi tozali kobondela makasi, tozali koluka lolenge nini tokobima, kado nini tokopesa nzambe. Retraite eza tango losambo. Retraite tango ezali tango méditation. Mutu akanisa ami luka ami se positionner spirituellement azali nani. Ami petola. Retraite ezakana esika moko kimia. Tomoni ndenge to kendeki lutendele na biso tozaki na Kinshasa. Batu awa na banza bakendeki na mbuki pe bongo na bongo bisika ebele to kendeki to kotaki retraite. To bi petola ki to bi bongisaki kuna na kati na retraite. Résultat est monanaki. To komaki solo pene na nzambe to zongaki na bunzambe elongo esika moko na ye. To monaki banjelu. To monaki papa Simon Kimang oya tika biso na 51. To monaki ba papa baza ko bimela biso ko pesa biso message. Mais loko monene ezaki kati la biso neto fongolaki sanduku ya banzembo. Kuna na kati na banzembo neto yo kozwa programme. Ba programme ndenge na ndenge pona kotonga temple ndenge papa mfuma longa uti kolobela biso na kati na mokanda. Temple, le temple c'est la présence de Dieu parmi les hommes. Donc yango to bandaki nanu na banda kote, to bandaki nanu na biloko nyonso te, to bandaki kotonga tempelo. Même na Kinshasa na 66, to tonga ki temple à Matete. Mais pour aller to za ko banda na temple, poto papa lobi ezali des cadeaux to za ko luka, to pesa na nzambe mpote ayi ko mona le lisusu kat na biso. Même ba desre tang batambola ki na nzela. Moïse nzambe ayebisaki ete asenga babonza epai na bato ya motema malamu mpo ete bakokotonga ema mpo ete ye azala kati na bango batongela ye sanctuaire batongela ye tempelo. Donc kotonga yango ezali likambo ya masano te kati na biso yango toyebi ete nzambe azali kati na biso lokola nzambe azali kati na biso esengeli tobongisela ye mboka totongi temple. Mais papa alobia wa banda kwa kolala ba makabu ebele ezangaki kati na biso azali kosenga bolimbisi epai ya bandeko oyo bayaki na ye elongo. Mais tokotonga mboka ngo ndenge nini? To sali retraite, to moni makamu to moni to zui niveau spirituel, mais toko effacer yango te. Pour ceux qui to effacer système wana c'est fini, toko sala mosala moko te. Bana Israël na tango na kalatanga batonga ki Yerusalem ya kala na 1 roi chapitre 6 verset 7 babi ba utilisaki ma bende ba utilisaki ma banga ba utilisaki ma marteau ba pasola mais makele les alakite ma bende nyonso na makele dangaza ko yokana te eli ko bate bazako tongo vraiment na kati na bolingo na kati na boyokani mais na biso lelo mais loko ezala mabe bazako insister wana ko yima. Donc le côté zali kotonga mboka na nzambe ko yima ko zalate il faut to salango aisance to sepela soki ba sengi eloko mokonzi abula pesi programme esike to kima mbangu mpote azali ko beba biso na esika ya kitoko mpote makomto ko kisa bilaka na biso yangona bolingo webe ko misala e koki ko bosa na biso te ba papa ba boni que mpote musala ne ke de malam. Peut-être que na retard les sous-sous to récupérer retard à 10 ans to sakanango bolingo be ko bisala ezala makasi 4 na biso soki to ko bwaka bolingo be ko bisala en tout cas ko zala biso passport longa na kati ntina wana pe mibeko ya lingomba ndenge bazo ko pesa la biso ngo mokolo le 12 préceptes max na ba recommandation ya ndenge na ndenge voilà to lobile beaucoup c'est la partie spirituelle. Deuxième partie autosala ngo za partie matérielle. Oyo ko pesa la biso lokola libonza. Partie matérielle to lobi que l'esprit précède la gloire, l'esprit précède la chair. Mon limo le kakaliboso musuni elanda kanasima. Lokola la musuni to zu équilibre. Ndenge papa lo bakateli kamona nkolo yesu za na retard te ya papa Simon Kimang retard na biso zali ya botongi. Na ntira na botongi ezo senga ba moyen. Mpote ba moyen mon na 4 na biso na pesi programme apesi oyo tolo na peto bokola na kati ko programme tolo na to bokola ne kuna nde to kobimisa makamonionso ne to moni ministre industrie yaki 4 na biso
développement et koya la sika tozo ba moyen pour to tonga na luana donc likambo yo programme to lona to bokola to ko so ngona la légèreté to si bango pesa malam parce que bokonzi na biso pe e bomami na kati bana Israël bakota ki boumbu pour antina na kolia bazanga ki kolia nde bakota ki na boumbu Joseph akomaki mokonzi mpota saki na molimo abosalaki bokoko na bango ya bana Israël te yango na molimo na pesaki nguya alimbula ndoto ya Pharaon nde Pharaon apesaki bokonzi katikati na bana Israël nkolo tozali kosala ngonga na telebina no wana na nkombo na tata na mwana pe tata molimo santo papa elebe na kombo na tambe tata mwana tata molimo santo nkolo merci pour na malobo pesti tozali kosalela nde tango bana na Israël ndenge biso tolani na introduction ya tata molimo santo tata mokonzi abule ndenge biso tolani na message nyonso wana eza kokende kaka nzela moko mpona nini biso tokomaka bakimbangiste tokomaka bakimbangiste mpo ete biso tozala basantu mpo ete nzambe na biso ye azali mosantu yango wana nde recommandation ya liboso nzambe abengisaki Moïse apesi ye maloba na Lévitique chapitre 19 verset 1 jusqu'au 5 loba na bana na Israël nyonso bazala basantu lokola ngai nzambe na bango nazali mosantu likama koluka bokonzi na likolo ezali koleka na kaka na nzela wana ete tozala basantu tokola na kati na molimo tokola na kati na molimo tozala ba responsable ndenge pa pasteur de Gaulle alobi tozala ba irresponsable te soki otindami salela ndenge yo otindami tosa soko tindami sala ndenge yo tindami biso bato mwino to bungisaki likambo oyo biso tozali koluka chercher d'abord le royaume des cieux bokonzi na nzambe ndenge collègue awuti koloba c'est parce que nkoko na biso ya solo apesamelaki mibeko ya solo akolaki na molimo kasi réponse ya pesaki mwasi oyo pesaki ngai ye moto asali linga boy plus jamais ça biso na kati bato mwindo koluka bokonzi na likolo kokola na kati na molimo tokoki kozongela lisusu wana te faut tozala responsable et il faut tosalaka makambo oyo ekolakisa ete tosi tokoli na kati na molimo yelusalemi na sika tokotonga yango à ce prix là c'est-à-dire bato oyo bazali responsable et bazali bâtir bazali mur wana elobami na bana na Israël tala ndenge nzambe azali kopesa bango mibeko ndenge bazali kokola ba savant babimi na kati na bana na Israël ba riche babimi na kati na bana na Israël et ba toni pe Yerusalem na bango na ndenge tout le monde la plus grande des savants dans le monde savants américains savants juifs savants etc mingi bazalaka ba juifs américains juifs russes juifs etc pona nini dikamo ya bonkoko na bango wana bozala bosantu mibeko na bango oyo bango basima ekoma na bango libula tous les grands savants babimi kuna biso mpe tata molimo mosantu aye epai na biso tango tata molimo mosantu aye epai na biso koya ya tata molimo mosantu ezali kaka te to kama non mioto ebimaki na likolo ndenge pe le pape Jean-Paul II alobelaki likambo wana mioto ebimaki epe basakolaki yango na Fatima toza ko répéter mioto wana minzoto wana ebimaki kolakisa ete baoyo bazalaka na likolo les êtres célestes basili kokita na kati na se. C'était au mois de septembre 1910 tango mioto wana ebimi elakisi ndenge ezalaki étoile de berger ndenge nkolo Yesu pe mioto wana ebimaki ba savant balandaki yango
wapi mokonzi na bayuda oyo abotami tosili komona monzoto na ye epai na biso mpe esalami na boye ya tata molio mosantu na boye ya Sainte Trinité epai na biso bango nyonso to bakiti na boye ya bokonzi na nzambe kati na biso ndenge kolega uti pasteur uti koloba eseye ezali nde solo minzoto wana soko yango ebimi eyaka tozali ko répéter pour te côté la biso une fois pour toutes eyaka na makamo mitano. D'abord présence de Dieu parmi les hommes. Awuti na likolo akiti. To uti koyoka papa diange na lobi nkolo Yesu yene mwana na nzambe nzambe créateur mais alati nzoto. Tango ya yaki nzoto wana pe elakisaki. Donc la présence de Dieu sur la terre. Deux, la libération bonsomi ya peuple oyo ezalaki na kati na bomo ezali ko kangolama ko soit bonsomi. Et puis trois, myoto wana ezali ko lakisa nini nzambe azali ko tonga mboka ya sika elongo na batu yangwana ezali ko byanga na biso Yerusalem ya sika yangwana ezali ko tongama ndenge kolega lobi temple ezali ko tongama Yerusalem na sika ezali ko tongama ndenge pe ba professeur wana suédois ba komaki na ma livre na bango Yerusalem ya sika ezali ko tongama na doctrine na ndenge ya makamo ya likolo engebene nkolo Yesu alobaki tika bokonzi na yo eya mokano no esala mawa na se mpela moko na likolo nde nzoto wana ezali kolakisa nde makamo wana ezali mpe kolakisa ba découverte scientifique et technologie ya makasi emonana na mte na kati na mokili. C'est vrai mondele azwi 1 quart mais biso tozali kozwa 3 quarts. Donc mokilo yo kozala na transformation moko ya kosakana te munzoto wana nde ememelaki makamo wana nyonso tu nde makamo wana si on peut se limiter là yangwana nde ye kokisami pe yangwana na kati nkolo Yesu alobaki yango solo bokonzi na likolo ezali kati na bino na Luc chapitre 17 verset 21. Bokonzi na likolo ezali kati na bino. Donc bokonzi na likolo présence ya nzambe kati na biso. Bozala ba centre lokola ngai nazali mon centre ezali peuple oyo nzambe ati a part biso ne bakimangista na mokolo mwa lelo. Pona nini attribut ya sainteté ezali l'incorruptibilité. Nkolo Yesu akufi asekwi na nzoto ne mobima ndenge biso tozali na kilongo ye mpe nkolo salobi esika ebembe kozala nde esika wana mabota nyonso tu ekoyangana yango wana papa Kimbangu alobi na papa diange na tango nga na kokene kuna na Lubumbashi okoya kozwa nzoto na ngai okomema ngo na nkama nzoto ya tata molio mosantu yango nde biso tozali nango tosimaka yango azali incorruptible. La loi dit batonyoso bazonga poussière mais il y a kozonga poussière parce qu'il est vivant, il est saint et donc motonyo soto o babengi kimbangi se faza la mo centre et tokotonga mboka oyo na kibo centre na nguya na nzambe. Papa Mokonjabole na rappelé kaka na sali kaka moi rappel wana na kolakisa boy na salaki voyage wana na si na loba ben na rappeler c'est très important na salaki yango na Johannesburg na Afrique du Sud na kotine na mayatata Mokonjabole ko voyager mpe epesaka ba leçon tango nga na komi na Johannesburg na moni mondele monsieur Travers moto amemela kinga ngo pasteur Simon azali mpe na biswao amemela kinga mondele wana mondele aye epai na biso tango ye aye batoni c'est un professeur à l'université aza moto na mael aye c'est un baptiste batu ya lingoma na bango oyo ya ngomelo tete atuni ngai makambo ya tata Kimbangu nalobi ne makambo ya tata Kimbangu ezali vaste mais nakoloba noke tata Kimbangu
tala miracle ya liboso ya salaki pe ya oyo koki ko pesa yo réflexion akamataki ndika ya kopola abongolaki yango ekomaki mbila ya sika pe ya esengo alobi tala ndenge Kristo abongolaka moto mabe akomisi ye moto malamu mpe atie na kati na mosala ya Nzambe azali lisusu na mbindo te. Mondele nalobi ne kaka ndenge Nzambe apesaka consigne na kati na moto kabi c'est tout pour aujourd'hui. Mais ce travers ayoki likamabi donc moto ya kutani na papa Kimbangu abongwa na kaka komaka mosantu afuti tikene akamati papa Simon baye na yeti yao ti na mema kepa na yo tata Mokonjabule mondele wana awa na nkamba batata ba mama mondele monsieur Travers un sud-africain blanc akutani na tata Mokonjabule oyo azali kati na biso tata Molio Mosantu oka demande à monsieur Travers alobi bongola ngai nakoma mosantu. Donc les Kamoya yokaki na Afrique du Sud yango wana alobi sokonga na komi na nkamba sokinga na komi epa ya tata Mokonjabule papa Simon Kimbangu kiangani oya azalaka ye kaka azali abongolaka bato bakomaka basantu. Papa naza koyebisa yo que monsieur Travers se prépare aza kozonga awa lisusu na nkamba d'information na uti kozwa et pas na papa Simon aza kozonga lisusu a monsieur Travers. Donc batata ba mama kimbangisme et siko biso tozali et soko pe otangi yango na 1 Jean chapitre 3 verset 9 balobi bino bosila kozwa semence oyo ya bonzambe bokoki kozala lisusu bato akosala masumu te bozali bana na Nzambe ndenge tata Mokonjabula uti koloba na biso tala na tango na Noe bato basalaka mobulu Nzambe asilikaki pe na tango na tour de Babel bato basali mobulu bato basilikaki. Et papa Nkolo aye alakisi biso lisusu ba chapitre oyo mosusu tango bato basalaka mobulu mpasi yaka Nzambe asilikaka. Mais nkamba ezali bongo te ezali différent. Deuxième exemple papa na koti na partie où il y a développement mbangu na voyage ki kaka ndenge tata Mokonjabule tinaka na kenaki na États-Unis na Dallas na du avion na Washington ti na Dallas tango na komi na Dallas congolais docteur Soulou un grand cardiologue ya mboka na biso tobimi na hotel sika tozali kolala tozali kotambola na balabala alobi na ngai révérend Elebe tango yo kokoma na Kinshasa okene na nkamba loba na tata Mokonjabule papa Simon Kimbangu kiangani son sa divinité loba na ye eloko oyo ezali kati na bino bakimbangiste esalaka ke moto auti koteka kwanga mibale akamati mbonga kwanga moko ati yango na ntinza ni bozali kotonga eloko wana etindaka bino komona moto baza kopesa ekateli me aza kopesa avec joie pe bozali kotonga lingomba ekima bino te parce que soko développement na biso ezali na likambo wana bino bozali nango maintenant à regretter alobi pona nini papa Mokonjabule akoki kotia mpe eloko wana na kati na biso te. Non, on a des millions de milliards, mais tout quoi ça le la binoté. Ndenge bino boza kotonga. Saint Paul a expliqué yango na 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. Alobi bokonje na likolo ezali likamo ya molimo pe ya nguya. Et sika molimo azali, et sika nguya ezali, bato bakosala mosala e komonana ya kokamwisa. Eloko wana ki mabinote. Yango na développement na biso lelo e bani ko kamwisa bato. Makamwe ezalaka prophétie même tango papa diange naza koloba na biso biso toza komona papa vraiment kona likolo boso ba musicien bayebi ba papa musique ndenge biso wazali wana bayebi yango bato akala na kati ya lingomba. Tango papa diange naza koloba na bango toko sala voyage na poto toko kena na avion
bango nzamize maonso papa lobaka bongo nzamize maonso. Mais le jour où bakota ki na DC10 kokende na poto sans visa kaka na signature ya papa na kati avion baza kolia na kati avion ba musicien bango bazali wana bakoko ba témoigner parce que papa lobi tozo kena na poto bien tozo kena na poto te. Ah papa nzamize maonso bo vivre te toza ko vivre papa zalai koloba na biso aza koloba kuna likos de boso biso tozali kokende misala moto nyonso tu na kati ya mboka oyo soko ozali kimbangiste te ozali na carte ya kimbangiste te lelo ba carte de croyant ebimi mais kimbangiste nyonso tu il faut zo carte de croyant kimbangiste na biso pe batamwisi nyonso il faut tozala na ba carte ya ba pasteur ya baselo tangu yango ya kosoma yango po papa zalai koloba kuna liboso bato bakobana koya compagnie onga nazali kofungola efuna sala na bato ya semo bakoy kosala bakene pa na bakimbangiste bato nyonso to mpo ete ozwa mosala bakoya kaka koluka kimbangiste tokokoma na esika oyo kimbangiste moko abana kosala na 3-4 compagnie ye moko pona nini balobi bazali bato na mibeko bakotuna yo carte na yo batali carte vraiment batali longi ya mokonzi abula bia oyo mutu ankamba oyo bazali bato na bosemo bato na mibeko bakamati poste bapesi yo mais yo za na carte te etango bakotia yo lakisa vraiment mibeko wana bato mingi tango papa zalai koloba tosa koyoka papa vraiment compagnie misato mine abi compagnie misato mine yo moko salaire no ekozala ndenge nini après bato mosusu bakoya mpasi soko eleki mingi ndenge toyemaka na nzemo pasi ekozali koya ya kozwa te bisengo mpe ezali koya ya kozanga te. Na Malachi chapitre 3 13 pardon qu'on appelle balakisi yango balobi bokomona likeseni entre boye basalela kanzambe na boye bakosalela kanzambe papa sala ekoloba yango lelo tala tobali kokoma na développement na kati ya nkamba nani akokaki kozala na likanisi ete na kati ya nkamba na agglomération ya nkamba Banque mondiale akoki kosigner contrat ya développement na kati ya awa na kati ya nkamba as Banque mondiale nana koke kondimela ete ministre de l'industrie aye alobi bino bozali bato na mibeko tango ya alobi ndenge wana j'ai eu froid au dos papa ngai makambo papa diange na lobaki yango bakopesa misala na bato bazali na mibeko na bato bazali na sembo pona nene développement ekouta na nkamba donc oyo docteur Soul alobaki na oyo pe ministre alobi yango na nde développement na tango ya yo papa Simoki Mbango kiangani tala prophétie tala makambo papa zala kolo yango tozali ko vivre donc makambo ya kolo na pe ko boko la pe ba industrialisation biso tozali ko kena ezali processus ndenge collègue alobaki tozali ko kena na esika Pharaon akoma ikaka boy soki bato bakei pa na Pharaon biso tozali na nzala Pharaon akoloba na bango bokene pa na Joseph makambo nyonso to ezali pa na Joseph pona nini asimbaki bonkoko na bango ya kati na mibeko mpe azalaki malgré âge na azalaki mûr sur le plan spirituel azalaki mutu akosala masumu te azalaki mutu na ordre e bato nyonso to bazalaki kosala na ye bazalaki bato na mibeko yango wana pe nyonso to eyaki kokoma epai na Joseph et ki bokonzi pe ya Pharaon ekomaki raffermi parce que mokili mobima bazalaki kovivre kaka epai na ye de bokonzi na le reste dont parle le Seigneur bokozwa yango na botosi liloba na Nzambe na kotinda mela oyo bazali kotinda bino na kibosante na bolingo bino kozala na maturité bino bokozala nango misala wana bolemba te. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Et na tango wana bino bokokoma bato oyo ndenge papa mokonzi abola pesa kinzemo tata molio mon centre faites-moi confiance
et je ferai de vous des hommes qualifiés dans tous les domaines. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance et je ferai de vous des hommes qualifiés dans tous les domaines. Et le monde saura de quoi je suis capable. Toujours, Papa Simon Kimbango qui a gagné ça, c'est la dernière chance de l'homme noir. Papa, les Cambo, on a vivre yango pe na Tchad. Voyage et sali les Cambo. Na Tchad, na président nyon surtout ya Ouya. Salaki réunion, bengisaki mboka na mboka nyon surtout en Afrique, na représentant moko ya Lingomba. Na mboka na biso, na kenaki na ordre de mission ya gouvernement de l'époque. Na réunion wana. Et docteur Eyale ayaki na compte ya 7 ans. Oka makamo bakonzi nyoso tu ya Afrique bakangana bakangisaki ya nanan babi bino bozali bato oyo ba responsable ya religieux, oui. Bon. To pesi bino mituna misato. Na mituna misato bo pesa biso eyano. Ndenge nini biso na kati na Afrique toko makila ekoki kotanga lisusu te pona kowela bokonzi. Bola kisabiso bino banganga nzambe. 2. Na mboka na biso na Afrique au moins 50 milliards de dollars par an ezoki na kaka na matabisi na ba corruption tout ça. Comment arrêter l'hémorragie? 3. Makamu ya écosystème oyo ba changement climatique. Bola kisabiso ndenge nini Afrique ekoki kozala toujours verte. Papa na oza développement wana kuna nyonso te mais bato na kibiso banganga nzambe yango pe biso tozali awa yango réponse yango ezali awa na nkam. Chaque trimestre il faut moto appel alo na nzete na nkam pour résoudre le problème au ya climat. Yango biso tozali nango en avance réponse ezana biso. Yango na pe biso bakimangisi tozali bato na mibeko et bato maintenant bakomi ko découvrir que bakimangisi bazali na bato na mibeko. Donc développement ya mboka na biso, développement ya Afrique et ko uta epai na bakimangisi. Temple biso tozali ko tonga, batata ba mama bikatelo biso tozali ko yoka. Tokoki kolemba na yango te parce que ezali pona intérêt na biso pona bonheur na biso. Soki biso tozali kosala au contraire tozali na retard. Tozali kosala mpona kotia bilaka na nzambe mokuse ezali kati na biso. Oka programme tata mokonzi abola pesi na biso 2025, 2026, 2027 na tongo ya lelo a lobi yango lisusu. Que tous à la lisusu bato na kokele la te bato na pasité etc. biso tozali kosala tout pour que motonyo soto azwa na mosala azala malam 2025 2026 2027. Maintenant biso tokoki ko lembate parce que 2025 2026 2027 ezali pona bolamu na biso soko to bipesi to imite po nzambe alingaka makama ko yima te. Biso tokozwa oyo eloba miete les restes botonga kaka mais oyo les restes oyo lokola mbano lokola libula boko sangola yango na komo na tata mwana tata molimo mosantu. Merci batata pasteur papa Kabemba papa Elebe. Tolandi bokoki kozonga bofanda pe tozongisi nzela epai tata molimo santo papa Simon Kimbango Kiagani. Merci papa Mbenza. Tolandi pe papa nyonso ezali clair. Etikala biso moko tobongisa. Bangismo ye. Bangismo ye. Bajeno ye. Kamba ye. Tolobi boye. Nyonso tozali kolanda pe kosala misala na nkamba
to misala na lingomba l'État azali kolada biso. L'État zosa nini? Toyoki ya bien epesa biso makasi. Bato bazakoya na nkamba muke toye na eloko ezali malamu po ete ndenge tozotonga lingomba oyo ezangi biso tomemi yango tozosala yango misala Nzambe soki asepeli tokozwa nini nalobi bien leta za kolanda biso tata kibango dipesa biso programme ya leta lega kura liboso toyoka bakonzi yango mpe bazali awa faki na suka bakobeta nzembo makambo oyo ezali awa. Merci. Na kombo ya tata mwana pe ya tata molimo santu kimbangisme oye.